Just Mr. Abidal Music. Congo Suisse TV. Tozongo wapi. Chaîne Boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao. Bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde sur CongoSuisse.tv, un vrai site lancé, vraiment. C'est toujours moi, votre sœur Guel Tentumba, la mignonne du Seigneur, avec votre émission Partage à la source. Ngana mesana kobenga ngomo pe pasika veut dire makamba kitoko ekoti bikoto donc bikoto yo na CongoSuisse.tv à maître John Molonga na maman Micheline. Lelo na kati ya émission la nouveau linga kami Partage à la source. Tosi koyamba ba artiste oyo bayembaka balanga nzembo ya kitoko bayembaka lokola Frère Patrice. Ici kozali je te sali à passant Frère Patrice Ngoyi Musoko. Donc tozui Suzy na ye awa nde aye kopalola la micro ya la mignon du Seigneur. Yenda koyembela bino ba chanson moko kitoko pe aye kobeta masolo sur carrière na ye. Bonjour Frère Patrice. Bonjour maman journaliste. OK papa Patrice, on est même biso na kati émission Partage à la source. Pour ça bana na santé. Donc on s'en va plus en rail, on est au présentant la chaîne Awa. Allô Banassé hein. Katara allô Banassé. Donc il a dit que de l'eau banda. Ah bandela Banassé. 4 mètres. Allô Banassé makasi. Allô les gars, continue. Continue toke. Bonjour papa Patrice. Bonjour maman journaliste. Ça on est même l'émission la 4 émission Partage à la source. Bon, na kati ya Awa ya chaîne Awa ya Congo TV, CongoSuisse.tv. Ah. La bana nsambe sango ya Yesu Kristo. Makambo o Yesu Kristo apesanga ya ona ko laksa bana nsambe. Donc si je comprends bien Frère Patrice, c'est ayo kobete la biso masolo kitoko banzembo na yembaka. Balobi Frère Patrice muso ayembaka mais tout ça pe na Frère Patrice muso na kati ya plateau. Donc ya yembaka palola ka koleka kutuye. OK, ça fait combien de temps banda carrière na o? Ça fait combien de temps? Oyo banda na bandi. Carrière na ko yemba, banda ngo wapi? Na choral toka na simandako. Bon, na bandango na choral. Choral ni? Choral Espoir. Wana église ni? Na chef code. Wana neni? Na kinga bona na 7. Bandi musique na ngana choral. Yembela nsambe ko yemba na kati ya choral na zo yemba biloko ya nzema ya papa Patrice Musoko. Na bongo li motema pe en plus na lobaka na bongo motema na nzembo ya papa Patrice Musoko na libuma mama ya David ya Wachel Pole. En tout cas na pesa kanza merci pour papa na ngasa li nzamba pa mbola e makasi papa Ngoyi Musoko. Bantene on a bongo li motema. Pourquoi vous préférez ka koyemba ka banzembo ya Frère Patrice Ngoyi Musoko? Parce que yaza na oyayi yaza pasteur yaza leader na marque na ye na groupe na ye mon âme Louis Éternel. Mais yo pourquoi olinga cause la kana idéologie na ye? Pourquoi ça idéologie na monte? Bon, maman journaliste na ngina yebsa yo bon esaka makama nsambe. Tangu na zalaki bozo na kati ya muziki ya mokili comme te lobaka muziki ya mondi wana. Na lokobeta muziki ya bozo ba ateli ya wenga ya yeleki. Esaka nsambe kaka ndinge asali ngamu talaksinga koyemba ezate ona loba comme talaksinga koyemba za paka Yesu Masia ndinge sawana yazaki na comme cuisine na ngai e azaki mitashekina abando sambela na Guinée ayebsinga lobi ndenge za boye tokola obeta kabanzima wera amwe kuto préféré kuto obeta banzimo ya nani ya papa Patrice Ngoyi Musoko boni tolobi totie point na paya papa na biso wera lobi on sale ensemble bon papa Patrice ndenge sawana papa Ngoyi Musoko asale ensemble mais au préféré kuto koyemba kuto banzemu na yepo banzemu wana comme eso doré nani Yesu Masia bon o banzemu bazo beta mususu wana ezo pesa nzambe lokomote comme Bible lobi na Psaume 150 verset 6 babi o ezana pe mafesa nini ekumisaka nzambe amen yango wana na ngika mingi ka plus tangu na nyoka mi mama journaliste na nyoka mi makasi pona koyeba banzema papa Patrice Musoko. En tout cas papa wana aza ensemble. Na bandi na libuma mama David Ali ya Wachel Pole Kambanga j'avais cette comme Jésus to benga panza bepe sa sengo mokolo suka babiloko yango wana na tali na libuma mama. Ndeki papa Patrice Musoko lobi ezo songa kaka
alobi okokai kosala nga eloko nyonso olingi kasi na bolingo na yo nzambe okelinga moto oyo apesi na binyama oyo asali mayele mpe molimo osantu mpe ezali. Ok, merci frère Patrice Nabandi balandi au vraiment mi bazo kandengo zoloba parce que total ipna d'origine na oisaka makambi ya frère Patrice Ngoyi Musoko. Mais bato po ba reconnaître vraiment que ça frère Patrice oyo zoloba wana. Oko mba so nze momoko ya ye frère Patrice Ngoyi Musoko. Ba bandi masira elmo za pina moyembi kati na nkolo. En tout cas, wana pendeza eloko musala ko nzamba pesi so kati na kili oyo yesu ayesi ba disika bibo kende bote ya sana malamu ba basa nini ba bikisa. Ndenge biso toye kote ya sango malamu bana comme o batu bana ba yambi yesu te bayamba Jésus à partir de la chanson. Ok, yembele biso mwanze moko pona ko sepelisa couple ya papa na ngai John maître John na mama Micheline na kati Suisse. Comme nzem o nazo yemba oyo nzem o ezali biso bandi na masia ba ko sala tout boya yesu masia pour boya ta mukolo moko te. Merci. Samanini na masia tokonyo kama ona kombo na masia tokonyo kama bakafinga bakobeta bakoboma biso bakoluka biso maso toboya masia tala yesu nekulusu tala yesu nekulusu ashali kolela atikaki eleboko na bakristo tokala ye mpe makila mpona biso tokanisa kolo yesu mobikisi atikaki eleboko na bakristo tokala ye mpe makila mpona biso tokanisa kolo yesu mobikisi. Oh, osala bango ezali bato nyonso baboya yesu kristo ekozala mpasi mingi mpo yesu kristo ye atikalaka na mokanda te ezala obote mokanda opasoli yango na mawa ndeko oyo ye ayamba yesu esuka kaka na bible mawa mokolo bakobotolo bible na nzela yesu nakei ya biso yesu avanda biso kati na motema yesu na motema nana kopasola ye o jésus sabanini na masia tokonyo kama ona kombo na masia tokonyo kama bakofinga bakobeta bakoboma biso bakoluka biso maso toboya masia tala yesu nekulusu tala yesu nekulusu ashali kolela ye atikaki elemboko na bakristo totola ye mpe makila mpona biso tokanisa kolo yesu. En tout cas vraiment merci vraiment miss merci vraiment ozongisinga vraiment na basekele atongo frère Patrice azalaka vraiment frère Patrice Ngoyi Musoko mais a changé ye moko en tout cas frère Patrice limbisanga bisiko zali kaka yo moko banze moyembaka kala oh kolo omona wapi na nzembo nzambe animateur akota mais ye moko akomi grand animateur tu te sali en passant frère Patrice Ngoyi Musoko vraiment musalo sala vraiment makasi tala bana obimisi metika koloba eloko avant yo na nosalité mais tala le koleli yo moko mi grand animateur na mekama makambo ok tozongi sikola makambo vraiment le balango maître noir bedi na kati ya Congo Suisse TV maître noir bende la Congo nga lo baboy papa na ngai à part idéologie ya ye moko papa Ngoyi Musoko wana oza vraiment biloko no po sala na yo à part makambo Ngoyi Musoko omoni mama journaliste na ngina yebisa yo nzambe oyo asa nzambe mungu asa nzambe mo malamu nzambe oyo asa malamu nzambe ayebi ndenge apesaki nga nzembo papa Patrice Musoko ayebi mpe na suka oyo mpe akopesaki ngai donc yo ti noko botama na obongaka frère Patrice Ngoyi Musoko ozonga boy frère Patrice Ngoyi Musoko pourquoi yo moko tosalama mpe yo moko antake mpona moni kombo mpeza frère Patrice obima mpe na caché na moko mpe frère Patrice Kingani kia osala na nsima caché moni omoteke esopa ofama. Bon, maman journaliste, papa na biso ndenge eza na papa Patrice Ngoyi Musoko comme ye azalaka na haine na motu te ye mosala nyonso yosala ye soki oke oyebisi ye obi papa tala boye ta balobi boye balobi te tambolaka na kobanga nani nzambe papa na biso aza papa moko aza malamu
papa na biso déjà mon été à l'écran TV abando ko critiquer batu misusu comme n'était na mon apa ka mama matanga na mon afoi Patrice Ngwe so ka bimamela manta amba matanga bima toujours ba tête mama ba président ba mizo akane ba abima ki ali kimbonga mu en tout cas wana ngate tête on ga mona ngeta papa na biso ndenge zana comme na zo côté la été na solo ba likam o iza normal papa ngoyi musoko ye alobaka vérité lokola papa ngoyi musoko aloba vérité lokola ba passer mi balingaka te vérité wana bango balingaka ngo te ba comment homme politique wana quoi ma banzambe entre ta pasteur entre ta yemo homme politique yemo mama alinga pe ko ba matanga ba artiste o alingi pe olia mbongo pour Patrice dimine pe ko na papa biso sanga na ba biso ba wana te papa ngoyi musoko en tout cas na biso ba wana te papa ngoyi musoko na yokana te ngala ke na obeta misiki ndenge na bi papa na kino sa musala na yo partout musala ya nzambe partout à partir ya la nzembe on nzamba pesa yo yango wana nazo kino musala ya nzambe partout sur le terrain a marché aux ala nyobimi album ni tozo préparer ni pour la 2019 ou 2020 bon déjà boy tozo préparer na 2019 ngai mona profiter na wana yo moko wana yanga moko ngai mona profiter na oponanga tolobi comme tolobi oponanga uta libuma mama na ngai ndenge Yesu ayebisaki David ayelobi na pona yo uta libuma mama comme Jérémie ayebisi Jérémie ayebiti na kobota na pona de yosa mosala na ngai ndenge Yesu ayebisi Jérémie bongo ndenge papa yembi awa na libuma mama yawe yondo salaki ngai nazaki te kati na mokili oyo yosala ngai yango na yembi oponanga yembi ngai mona koki te wana combien de titres na kati album na kati album awa naza na 7 titres na 7 titres mais tozoboka nanu mibale nanu ngai mona koki te na opona ngai nalingaki likolo fona luka nakutana na papa Patrice Ngolisoko papa na ngai olingai mingi moni bon comme nalingi na biso mama journaliste nazaki na misiki o comme na oloba misiki ya wira eso obeta ba kosa bakati ba ne ko sakana ba makambo ebele tutu lelo na ndenge nzambe alobi Yesu alobi kawana eza ya yote eza nini yo za nde na kana ngai omoni yango siko ngana eza nini na kaya na ya Yesu Masia amen abotolinga na maboka Satan na yena nzela ya nani ya Yesu Masia comme nalobi papa biso alobi quand vous venez chez moi respectez ma foi ce n'est pas des blagues à la parole de Dieu alobi on a un entier monsieur wana coupé sous coupé bon ngana obomisa makambo na ngai na Yesu Masia pona musala on nzamba pesi ngai oyo banzembo apesi ngai oyo nazobomisa déjà opona ngai na ngai mona kokite oyo ezobima déjà lobi bazomona ngo déjà na comme na télévision Ok, merci Frère Patrice. Tu es appelé dans la gauche, na moi tu es dans le palati et la rouge, na maman la biso toyeba. Maman bote. Pour moi ma carte va yo kayo bote mama. Maman yo zana na carte à groupe awa pe osala ka voix ni. Osala ka deuxième voix. Kombo na onani? Kombo na ngai. Ok, merci vraiment, merci au Keren, Sœur Keren. Ok, mbote maman na ngai. C'est maman journaliste. Ok maman, kombo na onani po osala ka nini na kati ya groupe ya papa na biso Patrice? Naza chantre na groupe ya Frère Patrice. Nasala la première voix. Kombo na onani? Kombo na Sœur Florence. Oza sérieux olemba koleka Sœur Lombo? Avec Nzambe na Lombo. Amen, merci vraiment. Merci papa, papa la ngai mbote ndeko. Papa kombo na onani? Kombo na ngai Ok, Frère Béni, on a aussi la ramsani na kati ya groupe ya Frère Sori ya Frère Patrice. On a ça mon groupe de chantre na kati. Au sala ravoa nini? Na sala sombre, les abasu na kamia so. Solo nzamba sali vraiment grâce au yebani roanga na tata ote. Non non. Bolo bakaka boy image yango nezo tikala lelo komi leader komi yete ngam na misala. Oyebi na sena moto. Comme azala si longtemps on est dans Gisela à travers Gisela il y a même des gens
soki eza batomboli bango bakomi koposa na bato basalekaki eza la malédiction. En tout cas, vraiment merci frère Nanga Zambalola Pambola yo. Natike bino moi temps bosala moi eloko ya bino moko. Obo bongisi na kati album na bino yo na orai papa nanga lobi. Et puis ça moi kitoko epa ya Lydia bonga bonga na frère ici bisika zali. Molonga na papa Didier Mbayo. Mokonzi ya Fabulous comme d'autres na Santon. Ina bango nzem pona bango esala bango mo elengi. Bon. Nanse boto sopesa oyo tolobi oyo ngai mona kokite. Ezala ba passe. Natalela kaka nani Yesu Masia. Eliki la ngana tsana na pa Yesu Masia. Eliki ba tsapa mo kiti. Saka eliki apa nani pa Yesu Masia. Yango lo yembela biso to yoka osikoyo. Ngai moko nakokite mpona Yesu yakosunganga. Ngai moko nakokite mwana Nzambe yakosunganga. Ngai moko nakokite Yawe yakosunganga. Ngai moko nakokite Yawe yakosunganga. Ngai moko nakokite kolo Yesu yakosunganga. Ngai moko nakokite mwana Nzambe yakosunganga. Ngai moko nakokite Yawe yakosunganga. Ngai moko nakokite Yawe yakosunganga. Kisango mokili ekotikalaka nalandi nani nalandi na ngai yaya ata bato bakofinda ngai mpona Yesu natika ete ata nasangi misala mpona Yesu natika ete ata nasangi kobota mpona Yesu natika ete ngai moko nakokite Yawe yakosunganga. Ngai moko nakokite Yawe yakosunganga. Ngai moko nakokite Yawe yakosunganga. Oh Jésus. Ngai moko nakokite kolo Yesu yakokambanga kati na mokili oyo Yesu Kristo yakokambanga. Oh Jésus. Kolo Yesu na ngai yakosunga ngai kolo Yesu yakosunganga. Jova ngai nakokite kolo Yesu yakokambanga Yesu yakokambanga. Tata na ye liboso pa na yo kolo Yesu yakokambanga kati na mokili oyo yakokambanga. En tout cas, vraiment, merci, félicitations, vraiment, merci. Courage, vraiment, mon frère Patrice, vraiment. En tout cas, pour moi, mon sala aux autres salles, les amis, sala et à jeter. Les appels, mon sala, pour que n'ango mbangouté. Oyo biso ba donc tozala ki na jobu na mona nangai papa na ngai jibi kabinga na blaki nangai tete donc nous sommes sala ya nzambe pour la toujours simol donc pour le bali ba ta moi question mon na nice oyo boza na producteur to boza na besoin mon doigt ko sima bino na kati ya bon na nsembo neti uti koyemba oyo tolobi nalobi ngai mo na kokite isi balobi nini isolobi esika yo suki yende asa nini abandi yesu ndenge moko ayebi ndenge ya biso te po toza na besoin tena ya producteur makasi mosala oyo nzambe apesi ezali mosala eza makasi tozokoka nzambe apesi kaka ya producteur toyeba po continuer mosala ya yesu. En tout cas, pour ma merci, maître John Nabani, qui n'est pas parti à Zolela. Il y a la vision de ton vraiment dans mon sala, vraiment. Je continue toujours à la Moussala, la carte à Congo Suisse.tv.
nalingaki kobakisa lisusu parce que na ngambo ya front toza na bandeko ebele oyo balandaka banzembo ya biso bacongolais parce que baza bacongolais nakomona nazomona ndoi na ngai ige masimango na Paris na empereur Saint-Marc balingaka makambo ya nzambe mingi parce que empereur Saint-Marc aza vraiment pasteur makasi donc azoka voix oyo ezosala ye vraiment kitoko mpenza même il vient na ngai Jojo Ngonda imene na kati ya France alingaka makambo esungaka bango esukenaka bango na makambo azosala nalingi obeta mwa eloko moko lusupu moko mosusu ya moke lisusu oyo eza na kati ya album na bino ya motu mosusu te me ya bino moko mpona kosepelisa oyo yanga balingaka nga mingi ndeti mama langa Lidia bongabonga ayoka bino. Merci maman journaliste toyeki awa mpona kosala mosala ya nzambe soki sapote unité mpona kosala makambo mosusu te toyeki mosala ya nzambe awa bobeta mwa eloko moko ekosepelisa même maître John na comme na nzembo oyo nazoloba oyo oponanga uta libuma mama na ngai amen ndenge tolobaki yesu ayebisi jérémi apona obanda libuma mama na ye obomisa na mosali na ngai nalobi na kati ya nzembo oyo nalobi nalalaki na voiture comme mama journaliste omoni nzambe oyo aza malamu makasi amen comme yesu oyo nayebi te nga nalobaka nasanga eloko mosusu mais nasanga yesu nga te mpona yebi yesu nga tobakelanga ernest comme na nzembo nalobi nalalaki na voiture yesu olokotinga nakomaki bisengasenga mama journaliste nayebi ntina nasaki omona afona lala afona zela na voiture ye ezeya na 0 heure mwaka ngai wana nsa nini nayika voiture ye nalali yango na nzambe apesinga mpe nzembo oyo yango nazopesaka na nzembo na nazoyesaka na nzambe comme na mobimba bayoka ndengisa wana na nzembo oyo esala même eza même situation mpe ezala yo mpo ozala ndenge lokola ngai ntina azalaki esunga bango eteya bango amen yembela bango bayoka osikoyo yango nalobi na kete na kete oyo nabi nzembo oyo il m'a choisi Gélin il m'a sauvé Gélin il m'a béni Gélin. Ok, vas-y. oponanga libuma mama nanga yesu yo oningaka mingi yesu yo il m'a choisi oh je l'aimais il m'a sauvé je l'aimais je l'aimais nazalaki moto pamba kati na mokili oyo olokotinga yesu nalalaki na voitire yesu oyo olokotinga nakomaki bisengasenga yesu oyo olokotinga nakomaki bilialia yesu oyo olokotinga je vois il m'a choisi oh je l'aimais il m'a sauvé oh je l'aimais il m'a béni oh yesu je l'aimais choisi, je vois, je l'aimais. Oh Yeshua, Kolo, Mama, Alléluia Yeshua, Kolo, Eturoma, Sikanaina Yembula, Yeshua. Yo santambe tikanga ina kumisa shovoyo mama. Ok, voilà en tout cas vraiment merci beaucoup frère Patrice vraiment c'est la côté la boto somo la ka toujours accent ya frère Patrice Ngoyi Musoko donc yo penza makila ya frère Patrice Ngoyi Musoko ça kati na yo vraiment parce que accent ozo bimisa ta ka toujours ya ye to comme kokoma vers la fin ya mission na biso tonto yeba bo répétaka wapi numéro contact na biso pe lobani ya suko za na yango pona ba ebala ndio na kati émission partage à la suite.
nazosa bandeko oyo balandi ngai omoni comme nabandaki na ndenge na bongola ye motema ntina komaki mosali na nzambe lelo ndenge na loba lisusu na banzembo oyo nazoprépare des gens oyo mpona kokota studio bino moko boyoki banzembo yango comme tolobi nini oponanga uta liboma mama na ngai nalobi nazalaki moto pamba kati na mokili oyo yesu alokoti ngai nalalaki na voiture nakomaki na ngai bisengasenga mpo nakomaki bisengasenga mais yesu kaka yeyo alokoti nga yesu akomisi nga valeur na miso ya bato yango ndeko na ngai soki oza comme tolobaka nini tolobi oza pani luka ntango yango ya kobongola motema oyo na nzela ya yesu masiya na nzembo oyo toyembi oyo ngai mona kopi te bibele osoba nini esika yo suki yesu alobi esika yo suki ngai na nsai nini abandi ndenge yesu alobi ndeko na ngai mona kokai na ngai te nakende boye nazomona eloko nsala te nazozwa eloko te nabi yesu ngai awa nasuki ngai nakoki na ngai te kasi yo yesu sa nini banda. Ok, on a basile ya koloba yoka to dans le bail déjà. Nous avons besoin de numéro de contact na yo pe na adresse musicale au répéter. Ça vraiment nécessaire na ba bato la do la carte émission. Numéro de contact na ngai sali 089 72 39 537. 089 72 39 537. Est-ce que biso to répétaka nous na commune ya Makala. Na commune ya Makala. Nous avons venu Kinzengo numéro 36. Ce qu'on y a, on a tout à Moussala, on a pas possible. Est-ce que tu as la Moussala, on a pas possible? Ok, merci vraiment, frère Patrice. Entre autres, si vous la nostalgie, à Banzembo Akala, frère Patrice, on va y Moussoko. Na peso vraiment merci, na groupe le Mobimantan Balola vraiment apprendre la vie. Merci, nous sommes presque à la fin de notre émission Partage à la source. Je remercie premièrement ceux qui étaient derrière la caméra. Notre caméraman, il y a plein de belles, il s'appelle quoi veut dire Ezekiel Moutangir, mon pasteur que j'aime beaucoup, il y a Famille Toumba. Et pourquoi pas, notre réalisateur, monteur Nabiso, Solo Maël Tina Likos, donc on peut dire Eric Abidal quoi. Et pourquoi pas Simba qui donc micro pose la kitoko ba son ya goût. Donc na na minga olobate ba ibolinga kami bo soutenir ngai prophétesse Dorcas ya ngwana pasteur danga linga kami héritier Matomene pasteur Pichu Malembe Magali ma copine Tongo. Et pourquoi pas na yo Patricia Bokongu na Katia Luanda WhatsApp les oloba. Ce qui est 70 ton coup à lisusu et bon après-midi à tous. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. C'est just Mr. Abidal Music. Congo Suisse TV. Tozongo wapi chaîne Aboy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao.